Bandeko ba bolingo na pesi bino mbote boyi malamu na chaîne na bino bolinga mingi chez biso télévision boyi bagi programme na biso ya Lubumbashi nde toyaki awa boyi bien très bien alika déjà na chaîne na biso na chez biso télévision l'homme de Dieu donc vous présenter été yemo s'est présenté. Alors avant de présenter je m'avais dire merci na sponsor na biso ye atika biso telaba toujours que ye apesa likanisi pe asoko assister biso donc on va toujours na mission oyo atendaki biso toyaki na Lubumbashi pour na 2 jours de prière intense oyo ezaki thème remise et reprise. Alors l'homme de Dieu a lui papa Chic Mukanda moni yo koleka boité senga pour yamanga tout le bela parce que to moni awa bat ba kubika to mona rien ailleurs na chebiso maintenant to mona grandeur ya lolenga musala kitoko wa kosala te ba toujours que papa Chic Mukadi qui a présenté bino mutu il y a du sérieux donc na sengi na bino nyoso. Il y a le bateau à Lubumbashi partout dans le monde pour contacter l'homme de Dieu. Joshua Kosam, la Ponabino. Alors, je m'avais dit bonjour. Sponsor Nangaï, Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Dieu, bonjour et bienvenue. En tout cas, bonjour, merci beaucoup, Papa Chic Mukadi. Nayambi yo, mais bien sûr que yo, d'abord, Nayambi yo, na émission Nabiso. Alors, quand même, on a le sambo, tout à la mozindo, il y a émission Moukalilo. Merci beaucoup, nous allons prier. Tendre Père, le Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, nous te disons merci et nous abandonnons cette émission entre tes deux saintes mains. Laisse que ta gloire et le miracle, Seigneur Dieu, soient le partage de tout un chacun qui est en train de nous suivre en ces lieux, en ces moments. Au nom de Jésus-Christ, que ton esprit nous conduit. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu, mesdames, messieurs. Nakibongo tuna na vidéo na biso mkwalelo tukakoyi ba Papa Gabi s'il vous plaît. L'homme de Dieu tomoni to na Lubumbashi wa tomoni tonga munene batu ba zaibele ministère na yo tout d'abord na lolengo zo mema ana mboka oyo ezokene lolengo. En tout cas par la grâce de Dieu tout va bien kaka ndenge bino moko bomoni donc eza ministère makasi c'est-à-dire que nzamba zotia loboko. Nzamba zotia loboko batu baza ebele comme vous pouvez le constater. Alors nous disons aux gens que basa la biso confiance. Mais ba déambilaire té batu bazolo ba miracle wana ozali ko sala c'est comme si aussi melango bakisi parce que to moni ba malade incurable ba mbasu ezobika na seconde secret nos années. Mon secret nanga ezali kaka Yesu Christo parce que la Bible dit en mon nom vous ferez des exploits. Na kombo nzambe nde omoni bakufi bazo c'est quoi babeli bazo bika donc ba maladie ebele ezoki na kozwa lobiko. Nga en tout cas na ko sala publicité nanga te mais par contre Yesu nde mutu azo sala na kati nanga. L'homme de Dieu to moni batu ba ko bika à travers ba prière na yo batu mingi ba ko baké. Et ça c'est normal tes ici donc yo big ça va nakisi modèle il y a puissance où yo c'est la délivrance ba mba ces limoi ba ces aussi là ba goitre ces limoi la seconde secret nos amis. En tout cas secret nangai ezali Jésus-Christ parce que Bible zoloba à mon nom vous chasserez des démons à mon nom vous ferez des exploits. Alors eko kamu isangate parce que ceux qui na bengi ka kombo Yesu malade yabiki mutu akokufwa asekwi. En tout cas je n'ai pas de vantard à me faire kombo na Yesu kaka nde mutu ezobikisa batu. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu kasi lelo toza na Lubumbashi bana Lubumbashi ba rotala yo tout d'abord na ningo ba message na Lubumbashi parce que basé belé batala biso à travers chez biso télévision bandeko ba peut-être batikala ko découvrir yote que oza na Lubumbashi pour bana bango nini avant de continuer na ba question. En tout cas, merci beaucoup. Batoto à Lubumbashi yote, je préfère le dire en Swahili. Batoto à Lubumbashi yote, mukona tufuata. Nazani, monamona Papa Chic pour la première fois à Lubumbashi. Manake, kuko événement mwa mukubwa yenye ko préparé. Pale kusala tomium, kapenda kwen kimbangu. Manake baba enu à Lubumbashi, baba wa Lubumbashi. Baba wa manabi, les prophètes majeur na miinvité kwa hii événement mkubwa sana iko nafanyika à partir ya le 25 le 26 pale kusal atomium
manake moto itawaka. Kuko bengine banatafutaka prophète Yoshua lakini amuya kutananaka na mi hivi parce que kikwe ku bureau batu beko ba mingi sana, mais cette fois-ci quand même je vous invite. Karibu sana mwa hii événement parce que mie na mie niko orateur mwa hii événement. Karibu sana mina baita wote. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Kasi lelo peuple de Dieu ba otala biso obong sel bangoni. Vraiment Papa Chic kaka ndenge oye toyambi bino na kata biro na biso oyo batu bazomona batu baze ebele musala na Lubumbashi ezali munene makasi par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que lelo tozomona batu ebele baza bakangami. Batu ebele baza accompagné na ba parole maléfique. Omoni penda mutu alamuki na vie babota ye bien aleka kutu ata na césarienne te. Maman na papa na ye basala mariage normal. Baboti ye mwana liboso na kati ya ndako. Mais à un certain moment de la vie, aeko comprendre que nyonso ya vie na ye ezo simba te. Otali mutu alobi nga na tikala ko simba na kisi te. Vous allez comprendre mon lingala eza un peu difficile nga naza mutu wa Swahili. Mutu alobi na tikala kokota na ndako nganga kisi te. Na tikala kosala mabe te. Alors eloko nini ezo sala ke na bala te. Omoni mutu mususu akoti na libala me kobota ezo ya te. Omoni mutu mususu aboti pe me aboti bana ba Mongol par exemple. Omoni tonton moko boye atanga na université azana ba diplôme na ye nyoso me nyoso azo sala ezo kokana kosimba te. Oyebi soki otangi ata na mukanda ya Jérémie chapitre 35, Bible zoloba pona histoire ya bana ya Rekabit. Bible zoloba que les enfants de Rekabit nzamba ke kobimela prophète Jérémie. Alobi kende na ndaku ya Rekab. Yebisa na bana ya Rekab ke bamela vinyo, babima bakende kotonga, batante, ba avance bakende liboso. Mais mwana moko a liboso atelemi alobi te biso eza na maloba moko o bakoko na biso batikela biso. Raison pour laquelle eza na batu bazobika mais derrière eux eza na maloba ya bakoko o baloba likolo na bango. Alobi Rekab aloba likolo na bango alobi na kati ya famille na biso moto akotikala ko avancer te. Na kati ya famille na biso moto akotikala kotonga te. Na kati ya famille na biso moto akotikala kokende liboso te. Donc bien aimé dans le Seigneur, ngana lobaka avant kobunda na ennemi, il faut identifier nanu moto azobundisa yo azanani. Bango bayebaki te, mais ba parole o bakoko batika pona bango, yango mutu bandeko accompagner vie na bango. Mutu asimba boye ezo avancer te. Mutu a touché boye ezo avancer te. Omona pe histoire ya mutu moko na Bible babengi Jabes. Bible lobi que abotami akoli makambo nyonso ezo kende liboso te. Vie na ye akolela lela kaka. Mais akei azui audace. Atuni mama na ye, pourquoi vie nanga ezo avancer te? Yango na lobaka mutu nyonso, derrière chaque souffrance, il y a toujours un sorcier qui se cache. Derrière chaque problème, ndoki moko azalaka. Jebe satali ke vie na ye ezo avancer te. Ake kotuna mama na ye lobi mama na ngai, pourquoi vie nanga ezo avancer te? Maman n'a bandi ko expliquer que c'est parce que je t'avais enfanté avec douleur. Douleur est le cas qui tellement tant on a zoa ki zemi na yo na se separa ki na papa na yo tant on a zoa ki zemi na yo makambo ebele e komela kinga yango na pesa ki yo kombo a Jabes qui veut dire souffrance, qui veut dire malheur. Ezana batu misusu bazola nanga sikoyo ayebaka origine ya kombo na ete ba pesa ye kombo ya Makenga. Bapesi ye kombo ya Mateso, bapesi ye kombo ya Pasi. Donc makambo nyonso azobika na vie na ye eza kaka pasi. Alors, dans le temps d'aujourd'hui, toko kende pa baboti te. Bible zoloba, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, ses prophètes, vous réussirez te. Oh Papa Chic,
batu ebele bazolanda biso boye baza ya kobika parce que yo ozobengaka basali ya nzambe bazosambelaka mpona bato ebele bazolanda biso. Bien aimé, obotama malamu, papa na bino asunga bato ebele, mais ekoma na tour na yo po ozwa talipa boy mibali bazoya kaka bakei baye kaka bakei eza na bato misusu baza na maladie héréditaire, maladie ya famille. Tala kaka papa oyo bomonaki lobi aye presque mourant, tension bamemi na hôpital 24. Bien aimé dans le Seigneur, bakie komema eti na morgue. Alors, nasambelaka na mwana na bango moko, alobi papa na ngai bokokunda ete sans que pasteur na nga akoma. Mwana ye penza azolenga nini o papa na ngai tension. Nzambe siko ake ko révéler ngai na famille na bango mobimba bakufa aka na maladie ya tension. Bien aimé, maladie ozobika ezali normalité. Alors, nalobaka na batu ke hasard na nzambe ezalaka te. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ngonga na yo ya miracle ekoki. Ngonga na yo ya lobiko ekoki. Ngonga na yo ya témoignage ekoki. Ndeko wana ye kolukanga toke na morgue na lobi te. Tant ya papa oyo nano ekoki te. Na tie loboko likolo na lobi fire au nom de Jésus. Papa wana asekwi alamuki. Bien-aimé dans le Seigneur, nalobaka 1 minute avant la mort, c'est la vie. Tant que okufina nute, quelle que soit ma difficulté, soki okutani na mosali ya nzambe ya solo, ozwi lobiko na yo éternel. Mais l'homme de Dieu, bino bon va passer, va finir, va passer rebelle. L'autre moment, ma caméra, comme moi rebelle, ça manque qu'on a été aux autres, ça peut. Mais tala papa chic. Muta seka qui vma muta la muta. Na yebisi yo ngai na lobaka là où il y a des faux, les vrais ne manquent jamais. Libisa ngana tuna ngami tuna biso to lobaka toujours qu'il faut sengela tuna mituna. Omona ina na yima pembeni. Bale ba homme de Dieu ba komi ko sala manki ona ko kosa peuple de Dieu ba ko soutenir mbongo. Est-ce que peut vous parmi ba sala nzambe oyo ba kosa ka bana nzambe na ba prophétie lokuta na ba miracle lokuta. En tout cas biso et pas biso na Lubumbashi tobomba nanu nzambe ya mobimba. Na Lubumbashi toyebi soki mankyo soki makiona ndeni kokosa. Na Lubumbashi nous on est sérieux. Biso tolobaka toza ba villageois. Toza na nzambe na biso ya ba villageois donc tokosa kate. Tala kaka yo epa na yo biloko lukuta elekaka te. Mais lobi tango na ye kozwa yo na ndako. Tozo kende na balabala, tokuti mutu akwei na nzela. Yo moko monaki na yebisi yo papa chic to telema. Na sambeli pona mutu wana fire a telemi, liboma ya sur place a telemi. Bon, siko yo mutu koyebisa bato, est-ce que eza réalité to eza lukuta? Teveza radio te fenga to filmer tu filma gite. Aïe aïe aïe. Donc Dieu na ba dire to ke moi lombango bana ba bolingo, ezali bongo papa chic wa bino. Boza ebele bolingaka chic mukadi boyebi kenga ina memela bino bato baza sérieux soki pa asali mabe un jour bobenganga bolobana ke papa chic asali mabe toko lobana ye abongisa. Alors moi je vous présente l'homme de Dieu Asa wana Lubumbashi bandeko partout dans le monde. Vous en bossez en prière, vous en bossez en assistance. Vous contactez l'homme de Dieu pour na matali losambo. L'homme de Dieu mot de la fin pour cette émission d'aujourd'hui. Je pense que c'est une émission courte mais bandeko bolingo va comprendre les canis ou tenga to balelo. Vraiment, merci beaucoup, Papa Chic. Message ya makasi, ezali kaka kobengi sabato pona milulu oeto eza tous organisé le 25, le 26. Bana ya Lubumbashi, batoto ya Lubumbashi, munatafutaka prophète Joshua, yeuyu, occasion yoi. Unasemaka mena kwaka kubiro, batu beko bamingi sana, mishi mone prophète, l'occasion est là. Kama unakuwa le 25, le 26, pale kusal l'atomium kapenda kwa kimbangu utakutanana na prophète Joshua mewi na pesi bino numéro nanga soko ko permettre numéro nangai ezali plus 243 84 00 62 631 na bandeli plus 243 84 00 62 631. J'ai toujours dit ceci: si ton Dieu est mort, essaye le mien. Eza na batu misusu penza papa chic azwa fatigue wana kosambela.
ata butu 2 minutes oyo abande kozwa te mabolongo na se nzambe na nga batela butu ya lelo mais lelo ekoma soki atieka mabolongo boye na se na ndenge pongi okozwa ye akoyeba lisusu te. Alors soki nzambe na yo akufa, nzambe ya mutu moko songolo okonsulta akufa, na memeli yo nzambe ya solo, un Dieu qui donne la vie, qui ressuscite les morts. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Banokoba bolingo tokomi na suka ya mission kwa lelo. Na pesi bino matondi mingi bozaki ebele kotala biso tozali bongo na Lubumbashi nde l'homme de Dieu otikolobake. Tozali na Milulu mokolo ya le 25 le 26 na salle de fête Antonium, salle polyvalente Antonium, commune de Lubumbashi, quoi que Mbangu, je sais pas si c'est bien commune hein, commune Kapenda, voilà. Boya ebele, boya pour vivre le beau Nzambe parce qu'il y a des gens qui doutent, il y a des gens qui disent que maramoto ça je venez vivre yango. Moi je vous invite si vous avez tembe boya bomona yango bomona longwa miracle o izarati kotak. Venez vivre le moko na Nzambe. Naza lo leno na Nzambe to say la kalaba toujours que yende sponsor na biso, toza na sponsor te, yende sponsor na biso mais yende ayebi ndenge nini asimba rabatu baya ko assister musala oyo. Alors na pesi longonya na sponsor na ngai na ba toujours que moninga malamu ye azalaka na nga azana pe akozala na ngai ata na kufi lelo yo ya ko assister ngai ako consoler ngai tina limita. Comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth, il est moninga malamu. Moi ça rotikala, bana rotikala, na rozaka naye. Na pesi mbote se kazwami. Bana bolingo, tokomi na suka. Bye bye. Merci beaucoup.